Mambu Masobele na kati Assemblée nationale yaya. Assemblée nationale ezoinda. Mais serviteur Kamere amoni déjà maman échec. Parce que Matobele va condamner qui des personnes. Très bien ça qui dit non. La commission Koti. Chef de la commission est Peter Kassati. Adjoint chef de Mayo. Tolobaki que ceux qui caméra cause à la one l'assemblée. Ba Congolais nyonso mokili mobimba. Bota la caméra, bota la chef de Mayo. Et puis bota la Peter Kassati. Peter Ayoki. Abangi. Ndenge Peter Abangi. Peter pas Monique. Autrement que ça les athées. Panda wana na kiti. Diriger assemblée. Wana bango nyosa omona ba Kagame nyoso bana. Kagame vanda kuna la suka. Tala ndenge na diriger assemblée. Museveni vanda. Tala ndenge na diriger. William Irito vanda. Lorenzo vanda. Tala ndenge na osa musala. Fati Batamukish. Mwana mama avandi. Place ba Congolais nyoso bavanda ki fier lati bango bako se sentir yaya na bango a diriger na Congo a diriger na conseil de sécurité ya assemblée générale ya mokili mobimba place tous les présidents au monde baza wana pe baye peut-être à part le roi Poutine yene akosala discours na voix ya vidéoconférence. Mais le reste, bango nyoso na salle. Fati likolo, bango nyoso na se. Botala ndenge mwana mama ao diriger. Ndenge na zo bisabino makambo. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien, otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minte. Musalande makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Bé. Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne à mon mastermo au salon émission trop bien. Yannick Wenge. Wenge, la Yannick Wenge. Yonde makam. Kin France Télévision Ne makam. Salande makam. Voilà. Match Baluki. Match Ini. Fati Beton à New York. Nine le kabande konangai. Lionel Messi introuvable. Daniel Azobi Sabino Mambu Masobele. Lionel Messi introuvable. Les commandants de l'FRDC. Passali Moussala na Est de la République. Corneille Nanga en débandale et en fuite. Akimi Mangu et par Lorenzo. N'ils ont le cas au juste. Assemblée nationale. Moutou Yama Sekite. Premier épisode. Caméra va mener 2-0. 5-7. Premier vote. 5-7. Na faveur ya Crispin Bindouli. Caméra Leli. Secrétaire à INC. Asali déclaration. Toko solo la nabino. Nama solo mukolo alelo. L'ensemble vivant et palais du peuple bloqué par la police. Ni les cas, les plénières. Après avoir coupé sa bango sur ton désert, les ezasuka. Batenabi sombo tenabino. Ba oyo surtout bazolanda mwana mboka Cédric. Na etando ikei nene. Na pesibino nyoso mbote mbote. Bon partager émission
bon like, bon aimer et puis bon s'abonner massivement. Wabino mwana moka Cédric Ayeyo alingi apanzanteke et na bo sanité kopesa moto nangana très cher. Mon papa sa grandeur, le prophète Konde Mpolo, Dominique et le mona maman et na bo sanité très cher. Maman Wayambo, maman Denise Nakero, Tshisekedi. Oyo na lobaka mwana suka ya Nzambe. Place azako séjourner na New York et le mona papa et naye. Fatia komi na États-Unis d'Amérique. Pouvoir la nieti kuna. Nini koleka lelo parce que lelo eza débit. Il y a Assemblée générale. Fathi Beto, président de la République. Fathi Beto, premier vice-président de l'Assemblée. Il y a siège des Nations Unies. Bokonji Rami Bokonji. Et Bandindenga Nini. Bapesa Fathi Beto na chaise wana. Et là qu'on fait sali nini. Qui si nini sali. Et là qu'on nini simi. Pour qu'il y ait comme président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Hey, Fathi Beto, Mkwato Molo, véritable guide, Maman Nejemo, on a mis sa cabine, Makambo changé, ma calcul est changé. Fathi Beto a commis à New York le dimanche, le même dimanche, va passer un poste. Premier vice-président de l'Assemblée générale. Au cas d'empêchement du président, c'est Fathi Beto, il y a un conduit à l'Assemblée générale. J'ai bien miné baza, le président Belé ne monte, mais je suis panté, je peux au bino mobenga panté placebo, il y a un PC Bokondi. Parce que tu as dit ça, que Bokondi nyoso et banana nzambe. Bokonzi banana lola, parce que lui-même est Dieu, Azar roi des rois. Et Fathi Beto, tala ndenge nzambe azotombola ye, eh na ye. Lelo bokomona Fathi Beto na péchoir. Avandi likolo, a guidé assemblée. Après bino koto bolali bolamuki. On compare Fathi na Kamere. Qui est Kamere? Qui est Nanga? Et qui est Kabila? Tala batoneno bakomi ko raisonner na likoche. Tobi Sakabino et d'autre part, minera bazo pesa un pouvoir pour koto to bundate. Jokane kalki ya Fathi, eza bangote. Fathi likolo, et formation nase abandi spectacle. Fathi eza likolo, a commis à New York, bapesi un pouvoir. Pouvoir bapesi ye. Lokola ye eza président, lokola commis président, il y a conseil, il y a assemblée générale, il y a Nations Unies. Il y a bapesi un pouvoir, et puis, ordre quoi na RDC babundate, Tomitika, nanga jaba mboka na biso. Tala babu ya mindele. Mais bakutani na maman Nezemo. On a vu Sagabino, Fathi. On y a que bango bakende na A. Fathi a contourné bango na B. A ABC Koto. Le général, chef d'état-major général, n'a comme Gilles Baz frappé. Fathi a frappé. Dans la zone, Sabino Zimira. Na maman kwa FRDC Walungu Pelimoto. Eh naye. Walungu Masisi Pelimoto. Walikale Kolobate. Bango bakanisa ke Fathi Beto bapesa ebo. Soki bapesa ebo, ba récupérer ba mboka wana nyoso, bakanga yango. Ba dans une semaine, ba osili. Mais Fathi aza sage. Aza sage. Maman na aigle, a mati likolo, atali bango nyoso, ayebisi bango bwana se. Fathi atunaka bango mutuna na 79e Conseil de sécurité. Soki bosilisi makambo ya Congo te. Boya bake,
oyo kopanzana epui ayebisaka bango eloko moko mpona nini bino na bakiti oyo bolingaka baafrikain basiege te ka bino moto aliboso mpe bapesi poste monene ka ye babandi ye nano na 5 parmi les 5 membres non permanent MBC to na ebonga tolongo wana na assemblée générale ya moko faci vanda wana na kiti dirige assemblée wana bango nyonso omona bakagame nyonso bana kagame vanda kuna na suka tala ndenge na odirige assemblée Museveni vanda tala ndenge na odirige William Irito vanda Lorenzo vanda tala ndenge na osala musala Faci Batamukishi mwana mama avandi place bakongolo nyonso bavandaki fier elati bango bakose sentir yaya na bango aodirige na Congo aodirige na conseil de sécurité ya assemblée générale ya mokili mobimba place tous les présidents au monde baza wana mpe baye peut-être à part le roi Poutine yene akosala discours na voix ya vidéoconférence mais le reste bango nyonso na salle Faci likolo bango nyonso na se botala ndenge mwana mama aodirige ndenge nazobisa bino makambo eza ya kobemba bandeko na ngai makambo eza ya koyinda yo messie introuvable l'un de nous de notre communicateur qui défend le pouvoir mais messie introuvable azomonana te messie asali nini bandeko na ngai messie asali nini messie de l'UDPS introuvable depuis baenleve messie ti lelo messie amonana te nini ezoleka bandeko na ngai babomi ye quelque part asali nini batoto oyo topesi bango pouvoir ka le même bato wana bakomi kolia biso awa nayebisaka bino ngula akomi kolia bana na ye nayebisaki bino na kotanga bino na bakombo deja nasi narapelaki bino bosambela nzambe parceke bambodi elingi ebanda ya maseki te parceke ndenge totambola deya biso nyonso tomoni deya totambola bibembe ya kotelema bobengaa biso na contrôle numérique bozwa baidentité na biso banda bokosa biso na makambo misala ti lelo tomona te eloko te sensi kutu tokosa bino na baadrese ya bandako bino bozwa biso bayuma boye bokosi biso na identification tous les présidents ya UDPS identification na numérique oniyo bopesa biso misala soki ande bosali identification bozwi bakombo na biso bofandeli boreteni kaka banimero ya bandako bacommune yango wana nde bino boyelaki kopi na bino yango wana lelo messie azomonana te messie azomonana te nayebisi bino lelo eza suka lobi na kotanga bino bakombo lobi bokoyeba nani na nani soi-disant intel ti na pouvoir na biso yo babengi yo dircap leta boye vanda wana na chef na yo aomona okola omona te bino na UDPS toyebaka bino bino ntango biso tobunda na litio bino bozala wapi lelo bokose caparatre na pouvoir boza bata PPRD mokola yo directeur muta palu oyeba zwi yo directeur yango wana nazoyebisa tous les ministres oyo premier ministre oyo ministre botalaka badirecteur ya cabinet bino bozwa retombe nango yango wana messie omonana te nani akangisi ye nani akangisi ye yo kasi biso
qui kozala na esengo mwana mama azomona la te biso tobetela bino boba te bana incompétent lelo lipe kita olie ke balobela mutu aza censé ya okitiza lipa bato nyonso baokondane le président Félix mais bobosani ke toza na régime ya semi-présidentiel lelo tosuki wapi lelo bokomi kolia biso tokimaka nanga tokimaka mpe na bino tokimaka bakabili tokimaka mpe na bino bobimisa Messi bobimisa Messi ndenge nazobisa bino mambuma sobele na kati ya Assemblée nationale yaya Assemblée nationale ezoyinda Monsieur Vitor Kamere amoni déjà maman échec parce que bato ebele bakondanaki deux personnes toyebisaki bino na commission ekoti chef ya commission eza Peter Kasadi adjoint na ye Jean-Baudouin Mayo tolobaki ke soki Kamere akozala wana na assemblée bakongole nyonso mokili mobimba botala Kamere botala Jean-Baudouin Mayo et puis botala Peter Kasadi Peter ayoki abangi ndenge Peter abangi Peter pa moni ke autrement kosala eza te parce que tolobaki mbongo mosusu baliaka te okolia mbongo mabe ebloke okolia mbongo mabe carrière esili mais toyebisaki déjà Peter Kasadi komeka te ye mpe asali mosala na ye lobi elekaki na vote bino boke église kosambela ma Maria bamosusu bake église kosambela ma Maria ambongo azobenir bato shole azotia bato mosusu maboko olieke apambola bango azomodire bango bamosusu kutu bafukami devant mbongo mais parmi bato balingai bakwesa mboko oyo ambongo na shole na muteba na Fulgence bango tu bana kati elonga nayebisaki bino ti bokosuka mabe nzoka nde Kamere asukaka Kamere alesi mbongo na commission makambo esuka na commission balobi mbongo mosusu baliaka te tokee na vote ngai ye le bureau de l'Assemblée nationale de la RDC en ligne de mire une étape décisive a été franchie dans le processus de déchéance de certains membres du bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dont Vitor Kamere dirigeait. Ce dimanche, le 21 septembre 2025, la commission spéciale a rendu son verdict. Comment déjà la commission a toqué sur la plénière. Première étape, Kamere Kwei. Wana Nanyo Jean-Baudouin Mayo na Peter Kasadi balongwe na ngambo boka. Ce dimanche le 21 septembre 2025, la commission spéciale a rendu son verdict. 7 membres ont voté en faveur des pétitions. 7 membres ont voté en faveur de la pétition. Cela veut dire Bandimi Vitor Kamere Alongwa. Bazalaki combien de membres?
Vous la boyok. 7 membres va voter pour la caméra. Allons. 5 membres va inconscient. Banimi. Caméra Azara. Moko. Aboy na voter. Andimi caméra était. Aboy caméra était. Maman Nangembo. Maman Nangembo. Soit Azana Tshisekedi, soit Azana M23. Et les 5 membres, voilà, où Bazala une commission, Bango Pena Bamila qui sait clairement que Bazana à côté à Caméré. Et puis, on a tous les députés. Pour identifier tous les membres, il y a commission. Bokoya Babanani, Baza Banani. Tous les membres de la commission, Baza Abisote. Ndenge bomoni wana basali Caméré a corrompre bango nyoso mais 7 volonté sali toki kote kamboka te 5 bandimi balembongo ka ba voter Caméré 6 toleki Caméré na 2 Caméré na 2 parce que bazalaki 13 membres. Au lieu que tu bango 14, balobi 13 membres na 13 wana bayebi kake moko akozala na 8, mosusu ata na 7. Mosusu ata na 7, mosusu ata na 6. Basalaki mama na calcul. Mais bandoki bazanga te, tomoni pe bandoki basali nini abimi. Baboy ko voter. Bandoki baboy ko voter. Mama na Ngembo, mama na Lolema. Aza ni chaud, ni froid, ni contre. Lelo siko ndenge bomona déjà nazo bisabino na Assemblée nationale eza koinda. Ba policier batondi. Bande kolangai, monsieur Blaise, monsieur Israël Kant. Salam salam pour nous protéger l'Assemblée nationale. Les environs de l'Assemblée nationale, déjà aussi déjà. Caméré alinga koti sabana na ya ba veste. Bata peu perdre. Ba kota sous forme lokola ba député. Tango ekoinda na Assemblée nationale. Au lieu que ba député na ba député ba bunda. Ekokoma sikoyo bana na bango wana ba kotela bango. Awa ndenge na so bisabino makambo ya lelo. Yes ala ba assistant parlementaire. Bango yeso bazara o libanda. Les assistants parlementaires, Basarana de Libanda, Bikamoko Zalawana, et ça uniquement pour député. Parce que assistant parlementaire a convoté, mais député a convoté. Boti que la député poste. Les caméras à cause de l'histoire. Il y en a batunaye. Oh non, 26 personnes, 26 députés. Bango basali dédoublement. Nzambe eza juste. Caméra ke kobetisa ba liste. Ouais, qu'on permettre que dédoublement et salema liste de pétition mususu aye la liste mususu a inventé ba kombo ya bato asali dédoublement pour que aveugler opinion. Mais gloire à Dieu. Notre Peter Kazadi asali sagesse. Attends d'aller mon ayo. Tous les députés ont signé une pétition. Moko na moko ayao. Naïe. Place indi. Devant Jolie. C'est la mense. Jolie Vanda. Porte-parole de l'Assemblée nationale. Wata la firme na miche. Babengisi. Crispin Minoule. Équipe na onyoso. Moutinho ça a défilé à comment on a été identifié. Pas identifié, 262 députés. Exact. Et puis la 4 on a sous 6 députés. Donc on a combien? Place au monde créé fiscal de bel moins. Quand ça d'arriver, n'a sous la choité. Attends mon précis, nous ce qui est caboué, toqué une vote. À la plénière, et c'est la biseau. Ni moi sur la gâté. Comme il n'en a l'élu,
Tshisekedi azoboma bato. Tshisekedi aboni bakomando. Bakomando baosila. Corneille Nangaa nde bandali. Ndenge toloba na sikoyo. Corneille Nangaa akei wapi? Akei na Angola. Nini esilaka te? Toyebisaki Corneille Nangaa. Oza na bapantere. Oza na baplacebo. Oye kopresente bango. Oye botala basoda oyo. Nde bakobunda na basoda ya Tshilombo. Nani ayebisi yo makambo wana? Ngaye. Nani ayebisi yo makambo wana? Merci na bino nyonso baoyo balandi mwana mboka Cédric boyebi boyebake na mita oyo tozokende na bitumba. Bongama simbeloko nyonso ebomaka. Bokomona ndenge toyosala spectacle ekozala kitoko mingi. Merci na bino. Napesi mbote na bakongole nyonso place nyonso baolanda mwana mboka Cédric. Bakongole na États-Unis bo protéger ya na bino aza déjà kuna na New York. Bao baza na Washington. Bozela ye tango kolongwa na New York. Aokende moko na Washington mpona kokutana na Trump farafa. Merci na bino. Bon partager l'émission. Bon like. Bon aimer et puis bon s'abonner massivement. Wabino mwana mboka Cédric yeyo. Yezala ki motinda mitepe mwanjete. Kaselongi na ye moko ne ekitaki pona kobikisa mboka Kongo. Kimia ezala na mabota na bino pena mboka Kongo. Eloba ye moko sa grandeur. Le prophète Ikonde Mpolo Dominique. Merci. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais. Nous avons la personne mona Master Mobo sala na émission trop bien. Yannick Wenge. Wenge na la personne. Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Musala ne makam.